Canal Congo TV is on a Canal Congo TV recette ya ponda madesu na loso lelo mala kozala na kosimba lokuba mama te eza na invité nanga wa kolakisa bino ndenge ni balambaka ponda madesu naza na invité nanga kokolanda ye ndenge ni akoexplike bino ndenge ni balambaka ponda madesu ya biso ya mokona lelo ya lokuba ya mama. Lelo toye ko visiter yo, toye ba nini o bongse biso ko mokona lelo. Mokona lelo. Na bongse libino ondo madesu. Ona ki koma bengi tsaki madesu. Madesu na biso to tsaki na moto esi ebeli, siko nazo tuta pondu. Soki pondu ebeli, ale na chango likolo ya madesu na tie mai. Ifa yo tika mo etoka. Okotika ngo etoki ti omona mai ekauki apres obaloli ntango okobaloma esoko omoni vraiment pondu na madesu esangani apres la okozwa mafuta na yo ya mbila otie na moto ntango otie mafuta mbila na moto ozeli mafuta wana ebeli ale ochololi na kati ya pondu madesu na yo soki ochololi apres ozwi oya okotika mwa ndambo otiki yango na moto echauffe penza ebela makasi apres ozwa matungulu otie na kati mpona eboma gaz ya mafuta mbila apres obakisi yo okalingi oyo kotikala mwa ndambo otiki ekauki echauffe ba makasi ozwi matungulu okati okalingi wana matungulu po eboma gaz ya mafuta mbila apres obakisi likolo ya mafuta wana otiaki liboso soki esili wana otizongisi yango na moto etoki mafuta esangani na pondu na madesu esangani après là on a madesu na biso ebeli nango ezaka problème te détail mais pesa biso épice clé o elambama na ponda madesu po balandi na biso balanda ba comprendre que ponda madesu elambama épice nango mpe ezali o elambama ponda madesu oko pesa biso détail épice o ezolambela ponda madesu balandi na biso balanda po bango mpe balambala bandako esengaka nango baépice ebele te ntango ozotuta pondu na yo ozwi ai otie ai ebele ata bulu moko ozwi matungulu otuti na pondu otie ndembi otie nyonso wana otie na kati donc esengaka kaka litungulu ndembi na ai yango na totutaka nango pondu ntango kosisa kotuta pondu
otie na madesu na biso tolengele ba mususu bachaka mbiso kauka ba mususu pe bachaka nyama zamba mais pour la biso wa kongo mingi tolambela ngo mona totie mo poisson na kati po esala ngo mo sukali c'est yango na ba épice o tolambala ngo pondo na mama to ko kende na cuisine pour l'acception lengi nini o ça ba détail nango po tolandaka étape moko ozo expliquer biso ndenge kotela na ndenge ozotela o perception détail clair pona balandi na biso ndenge molenge balandelaka batuna pe bamituna pour l'acception étape moko na moko ndenge kotango ezotoka ko bandoka expliquer biso malembe nde tokende pona lobuka ngai pondo na biso to tuti et comme na katikati neti ebela tozwi ai na biso tozwi matungulu na yo okati na kati ya pondo kati ka baronde ya minene po ekotuta na osisi wana tozwi okati na kati kotuta ngo na biso namoni pondo na biso ebeli yango ekomi na etape suka ya kotiango na madesu totie mai mpona etoka lisusu esangana na madesu otie mai eleka te ezala mesure voilà pondo na biso yango faut totika tosisi kotia nini pondo na biso mai sikoyo tofinika yango po tofiniki pondo na biso po etoka ebela esangana na madesu après étape mosusu ekolanga Mbasi kwa hivyo lazima niputa maji kana.
Desu sikoyo okitisa ngo kototia mafuta mbila tokalinga mafuta sikoyo tozwa mafuta na biso ya mbila tia na kikalo desu na biso mafuta na biso ebeli esengeli tozwa yango sikoyo tozwa yango tosopa yango na ponda madesu na biso ndenge nga nayebisaki bino na ebandeli ete na bande kokuta pondu ke soki totie mafuta tozwa batungulu tokalinga na suka po eboma gaz ya mafuta mbila po mafuta mbila ezalaka solo sikoyo fo tobalola pondu na biso ntango tokobalola yango esanga na mafuta na pondu sikoyo nazobalola pondu madesu na biso fo ezala penza poto nde bamosusu balambaka pondu mai mosusu omona ezanga nango mafuta donc omona ata gwa kolia pondu madesu eza te ndenge bayome balambaka fo pondu madesu na yo te ezolia yango azosentir yango na gu mafuta ekoka ebalani na pondu pondu madesu na biso nde yango oyo ya bato ya bakongo po babikolo mosusu bayebi namba pondu madesu te me biso bayombe bakongo tosepelaka mingi kolia pondu madesu poisson na biso yango tolobaki tokotia na kati ya pondu madesu na biso po bamosusu batiaka yango mbisi kokauka bamosusu batiaka na mazamba me biso topréféré totia yango poisson po ebimisa yango sucre poisson ya biloko biloko na biso ebeli esengeli tokitisa yango totia na mesa bandeko balandi émission na biso esili nango mpona madesu tolambaki na loso totia na soso pembeni okokolia nango na soso swat na makayabu poisson batumba oyo nyonso osepela koliela yango kaka yo motema no ekolinga soki mpe na kwanga kaka yo ndoko na biso tokomi na suka ya émission na biso mesa yango totandi mama pesa mibale bato balandaka yo to bato ya ekolo na bino balingaka biloko oyo opesa bango mbote bon napesi mbote naya na nga na matadi
bango kuna balela tsaki made so babenga ngo samade na pesi bango mbote mingi balanda émission na biso na pesi pe mbala nga za na food ici na Cape Town na pesi mbote mingi bonto landa panda madesu na loso muta présenter ngo mama Blanche Nzau ye muta présenter biso pona madesu mukona lelo accompagner ngo na soso na biso ya kotumba ba mama ka numéro na pesa kibino bobenga tokoyamba bino kande bocho landa panda madesu na loso mukona lelo to accompagner ngo na soso invité na biso Blanche Nzau ngoma ye muta présenter biso panda madesu recette ya bato ba Congo to mona na mikolo koya ba mama bobenga botinda ba commande na bino to ba recette na bino to présenter mka ne to message ko sepesa bino to konti ko sepesa bino to mona na mikolo koya Canal Congo TV is good. On a Canal Congo TV.